Ma mission TV, le miroir du monde. Naza Kolobango toujours que Moïse Katumbi, le coordonnateur de la Mouka, il faut ça beaucoup d'attention na batu oyo bazako entouré. Parce que moi je constate comme si que batebele ba kolandaye ba kolande pona bolingote. Ba kolange pona misolo. Yango ba ko tia une erreur na mona nanga batu. Mais le président Mafa, c'est un homme exceptionnel. Franchement, je vous dis, il a un esprit. Donc, c'est quelqu'un oyo ayebi kotia moto na esika na ye. Ndeko baati wana azali kabiliste monene. Le ministre, comment il s'appelle? Alexis Tambwe Mwamba. Kabiliste monene. Bakotika ko trahir Kabila te. Ta portable, ça faut me nourrir. Qui soit c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est ma femme. Louis. Ah, ils en ont Mengaït. Ah, oh yo les qui quoi? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Ah, biso to mesana kandate. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, CPX. Oh, ils arrivent CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh, soku namsi bango bandu yuka moko likamuna ye. Izali na bajansi msusu bazala cause ya bamatanga msusu. Ah! Tangu na yuka kiri sorule JPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas du place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis pourquoi c'est la tête? CPX c'est ça kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba désordre bukei busali makamabila ba désordre bukomoruka bubibisa répétition ya CPX. Récitation. Phénomène de réputation. Ah la constipation. CPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde. Excellentes conditions télévisées à tous, chers amis téléspectateurs, vous nous suivez par le monde entier grâce à ma mission TV et bienvenue dans votre émission Face à l'actualité qui est toujours présentée par la vôtre Graciela Miska. Comme vous voyez trop bien, je suis bel et bien avec un des communicateurs de la Mouka au nom de M. Michel Mangala, Molobe Nabino. Ensemble, on va essayer un peu de parler sur quelques points politiques, mais avant déjà de lui saluer, de dire un bonsoir, j'aimerais déjà dire un grand merci à l'équipe technique. Là, je vois Volding Ituka et pourquoi pas la réalisation Moïse. Bonsoir, M. Michel Mangala. Bonsoir, Maman Gracelia. Très ravi encore une fois de m'appeler encore pour venir échanger avec nos frères et nos sœurs qui sont ici au Congo et à l'extérieur de notre pays. Donc, je suis vraiment flatté parce qu'il y a ceux qui m'appellent pour m'encourager. Pour critiquer en même temps. Et critiquer aussi, oui. Voilà, c'est juste pour dire merci au peuple congolais. Et nous sommes là, nous sommes toujours en train de mener ce combat pour la libération du Congo. Merci Ndeko Michel Mangala. Ouvrons cette émission Face à l'actualité avec le report de cette réunion à Lubumbashi. Na Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a tenu la réunion sans pourtant consulter le leader de la Mouka. C'était prévu pour le 20. Tout le monde report est commis le 24. En même temps, tâtonné 24 au 26. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, merci Mama Gracelia pour na mutuna. Et c'est que ba Congolais ba kolanda biso ba comprendre le komoko. Moni makamutang ba osalango fo osalango na ordre ndenge sengeli makambo salima pour ne pas kobimisa ba misusu mabe yo olinga kobima malamu. Donc makambo ndenge salema ki esamaki penza malamu te parce que tozali na régime moko dictatorial te, hein? Comme un ayatollah qui décide et les autres doivent se plier. Non, je ne pense pas que c'est ça. Moi je pense, Nazako Lubango toujours, que Moïse Katumbi, le coordonnateur de la Mouka, il faut à ça beaucoup d'attention na batu oyo bazako entouré. Parce que moi je constate comme si que batebele ba kolandaye ba kolande pona bolingote ba kolange pona misolo yango ba ko tia une erreur pour que bima moi muke confusion et bima ko moi makelele ba misusu ba bima mabe. Alors tangu biso to kolinga maman pardon tangu biso ba communicateur ya la muka to linga to recadrer makamundenge sengezala biso to bima mabe ba ko loba keno o fayola watinda biso. Non, nous sommes des intellectuels. Vous comprenez? Quand on fait des choses, il faut faire des choses bien. Que ça makambu malamu pour que ait un marché. Tant on yebi que ozali coordonnateur, ozali kaka yo mon côté, ezali parti politique ya mutu mon côté, ezali eloko ya balider avant faire oui. Balider, Bazali, Lelo Batikali 4. Avant de faire des choses, il faut contacter Bango, Bo Sololi, Bo Yokani, allez, Bo communiquer Ango na bureau politique. Bureau politique, maintenant, et mettre Ango, cellule politique plutôt, et cellule politique maintenant, et mettre Ango à vie. Et à mettre en loi public pour que Batunio soit se conformer. Le vrai problème. Au moins, ils ont signalé indirectement de par les jours à venir. Bon, maman, tango mutu a lobby là, il ne faut pas faire des intentions. Mais le peuple congolais, il y a constater, agir, réaction, maloba, il y a mutu na mutu. Le peuple congolais, il y a tirer des conséquences, il y a moins et l'autre comme on a katia mutu. Vous comprenez? Et écoute, pousser yépé à ce comportement moko boy songolo. N'engana lo ba pona question ou toujours parce que na c'est ça qui était na quatre explications. Au moni li kamwe ba date oyo. Mwana mboka l'honorable mwana mboka l'honorable Cheribe Okende a procédé qui impena lombango moi mingi hein. Procédé qui impena lombango moi mingi il fallait à tout nos coordonnateurs ceux qui ba yokana ki bango na bango nyoso hein pour que ba passe sa date une fois pour toutes na minute naza ko yebisa yo que le président éli Martin Fayulu qui mikili ya poto na Grande-Bretagne akindi akei lelo hein bana poto ba kolanda le président éli na ngongana koloba azana mikolo na mikili ya poto poko kutana na bakonzi mosusu pe akende pe ko rendre visite et pas ya ndekonaye oyo azana moi makambo za ko sala kuna alors présence naye ezaki très capital yango il fallait akende nde a signalé qui pe coordonnateur mais coordonnateur bon ngana koko loba coordonnateur te nga o loba kaka bureau na ye oui te na ko ba bureau na ye parce que mutake ko rendre public makambona ezali nani Chéribin hein honorable Chéribin donc yé à rendre public les dates à le 24 le bosso ezaki le 23 sans pourtant consulter le leader Moussous à rendre date à le 24. Mais bayebi malamu que mon mboka Martin Fayulu a signalé qui déjà cordon que du 20 au 26 na kozala disponibilité nazali na ba occupation Moussous. Donc voilà donc ba en pleine discussion date kobima to kopesa date oyo makamuni soko passer pe na Lubumbashi ata même mikolo na ye ata même mikolo ya coordonnateur hein o senga qui a passé à ça la passation ya pouvoir eleki ce n'est pas un problème
Hein? Ce n'est pas un problème. Ce qui est cette réunion est Non, ils en ont fait. Avant. Non, ils en ont fait. Ils en ont fait, madame, ils en ont fait. Puis passation à pouvoir et que ça calmement. Il y aura aucun problème. Mais il faut ça, madame. Il y a Jean-Pierre Mbemba. Comment? Parce que des pouvoirs, il y a Moïse Katumbi et Jean-Pierre Mbemba. Bon, je ne voudrais pas encore confirmer que Ezali Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba Mutokozoa passation wana il y a coordination parce que wana za makambo o bango bakosolo na kati opportunité o bakomona mais selon ndenge babongisa ki makambo après Freddy Matungolo le professeur Freddy Matungulu et c'est un qui Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba azwa bokonzi lokola ye alongwe comme alongwe asali azuka moi distance mort comme alobi teke alongwe a confirmer teke alongwe maman toute la distraction toute distraction azu mo ba distance mais lettre za toute la distraction nalingi okota mingi te kuna te soki te na obeta mabe nalingi okota mingi kuna te mais toute ka mabe ya ona azakoloba madame mais ça c'est refuser le peuple congolais tant que peuple congolais azana besoin na ye amema expertise na ye ya hiweleli ko kene na bade kuna ezani nako takuna te nakoloba mabe mingi alors na zali koloba que totala ndenge ba konzi na biso ba leader na biso ba kosolola na réunion wana soki Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba azui relais wana eza malamu oyo pe akozwa ezali malamu l'essentiel pour nous lamuka au peuple congolais a kopesa confiance que confiance wana ezala retrouver et pas ya ba leader na biso pour que Congo na biso etelema parce que peuple congolais muto simbi lamuka ndeko Michel Mangala lelo soki ndeko Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba azui coordination ya lamuka est-ce que bo continuer kaka na opposition républicaine to awana système na imusu Mwana Mboka ese yogi Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba tikalo biso to sa opposition républicaine wana za maloba ya le coordinateur Moïse Katumbi yango mona ki e créer ba problème na population yango moni ke créer ba problème na population ba koloba ke non ba communicateur il y a le président Eli ne bato ba koloba makambo wana non biso to ba communicateur ya lamuka so pe balingi bimisa biso ba communicateur ya Mwana Mboka Martin Fayulu mabeza mabe moko ezalité mais le problème est que nous voulons limiter na kati ya lamuka makambo kende biso to ba communicateur ya lamuka pour défendre mingi ndeko Martin Fayulu ba leader ba zebe maman il fallait comprendre Landa il fallait comprendre que le président Eli le président Martin Fayulu yende azalaki porte-étendard ya lamuka nakosi bien alobi solo bakongolais bakendaki koelire ye est-ce que tu vas comprendre tozali na kati ya bitumba ya résistance ok tozali na guerre ya leadership te toyela bitumba oyo peuple congolais apesi le président élu pour 5 ans de façon que le président élu Martin Fayulu a récupéré pouvoir au peuple congolais à keneki kopesa ye mabe ezali wapi ezali résistance ezali kosala awa Mwana Mboka le coordonnateur tanga yaki amonaki biso ba communicateur pamba atie biso moke mopanzi Mwana Mboka Jean-Pierre Bemba tango akoya akozala pembeni ya biso ba communicateur parce que mutu akoki koboya yango te lelo Congo lelo ba koyoka biso Congo lelo ba koyoka Epenge Congo lelo ba koyoka Steve Kivwata Congo lelo ba koyoka Michel Mangala o ngana akolobaka Congo
Congo lelo ekoyoka Nico, Congo lelo ekoyoka Blanchard, Congo lelo ekoyoka Madame Chantal, Congo lelo ekoyoka Monsieur Adrien. Ndeko landa mama tikana longa na ko répondre mama bolimbisi. Bolimbisi moi moke. Na ko pesa précision o biso tozali ba communicateur ya moto moko songolo mpakala te. Tangu yo non, le président Eli ayebi valeur ya musala o biso to ko sala. Le président élu azali un tala ndeko na bombelo te, il faut à des fois dire la vérité. Hein? Na mona nanga batu. Mais le président Mafa c'est un homme exceptionnel. Franchement, je vous dis, il a un esprit. Donc, c'est quelqu'un oyo ayebi kotia moto na esika na ye. Merci Ndeko Michel Mangala. C'est normal. Tant on reconnaître Moussa Toko Sala, ça va. Il y a un des communicateurs à la Mouka Ndeko Michel Mangala Tomoni Ndeko moi Namboka Champion Bemba azo sala ba tournoi na ba province to moi ki na Mbandaka. Mais Tomoni bien ba discours azo lobela vraiment vraiment trop na kata vérité des yeux lokola Ndeko Martin Fayou. Non, faut pas dire ça maman. Tangu le président Jean-Pierre Bemba dit que Tozo Bunda pona intérêt général. L'intérêt général c'est quoi? La politique on fait. Zela Neko. Zela. Nakoya, na comprendre sans cette question. Maman. Au moins même na kata convention na biso hein. Au moins batika ba place à vérité des unités. Mais baloba nini? Baloba ke Tozo Bunda bitumba wana pour que peuple hein? Article D. Il fallait interpréter un malamu qui manga les sous pour peuple a retrouvé droit il y a élection hein droit à élection si je m'abuse pas article D il y a convention d'Abisso vous comprenez mais vous allez voir que on a parlé de la vérité des urnes autrement mais le vrai combat c'est et c'est la vérité des urnes maman tala comme bitumba ya lelo babiso Michel Mangala oyo hein maman soki lelo biso yo tokoloba n'est-ce pas ezali pona nini ezali pona vérité des urnes parce que vérité des urnes pona ngaya ezana combat mosusu te oyo lelo tokoki kobunda en dehors ya vérité des urnes. Pourquoi madame beaucoup mon élection de kosama na kata mboka na biso n'est-ce pas à chaque fois to kosama élection na kata mboka na biso de 2006 2011 2018 ba kozwa ka vérité ya ba congolais mutu o congolais aya ko lire ba remplacer na mutu mususu na volonté ya un individu accompagné d'un groupe d'individus. Maman, est-ce qu'on va continuer comme ça? Mboka wana toza na royaume, toza na pays moko monarchique. Madame, s'il vous plaît, pardon, tika na malobana ko so na ba congolais to ko ki maman eloko za motuya tant to ko loba ba congolais ba comprendre makambo to ko loba. To ko wisa kaka na ba question belé te. Mais ba congolais c'est ba comprendre sans ya bitumba oyo. Vous comprenez? Pona ngai ndo otuni motuna pona ya ndenge le président Jean-Pierre Bemba kotambolaka oui annonçaki yango non akoloba quand on fait la politique on fait la politique pourquoi? C'est pour l'intérêt général, n'est-ce pas? La vérité des urnes est là-dedans. Prenez notre constitution na préambule et l'obini au moins que makambo au moins mboka Jean-Pierre Bemba lobi sur l'intérêt général aza en contradiction na vérité des urnes te moi mboka Jean-Pierre Bemba ayobi non l'essentiel c'est quoi? La vérité des urnes ezo bimandi na mboka Jean-Pierre Bemba te ezo bimalrola yep plus tard aza moi ko c'est non le problème hein maman problème ezali kaka ya ko bimisa vérité des urnes te. Parce que problème ezali que ezali sens ya combat otoko bunda okomona po tolinga te lelo otoko loba
ezali na combat mosusu te en dehors ya vérité des urnes. Okoyoka mama ngai na science politique baba aboui je crois que eza auteur moko je pense Jean-Jacques Rousseau na science politique balobaka boy que oyo ezali objectif et atteindre, n'est-ce pas? On peut procéder de plusieurs manières. L'essentiel est que tu atteindre l'objectif wana oto koluka. Lamuka e koluka nini? Makambu lamuka eza koluka. Ezali na kati ya convention. Mukolo oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba kobima na kati ya convention oyo bango bakayeko sila. Abimit libanda peuple congolais akomona pe akozaba décision mukolo oyo Martin Fayulu akobima na kati ya convention ou soit le premier peuple congolais bango moko bakomona yango to koloba ke lamuka ezali l'histoire ya ba dirigeant mais lamuka c'est l'histoire du peuple congolais. Ce qui est là mwana mboka Jean-Pierre Bemba a succédé à la coordination ya na kati ya azui coordination ya lamuka. Plus tard na ba jour le professeur Freddy Matungula tiki biso l'idée à moi la muka tiré qui déjà ceux qui plutôt va proposer des postes moko ya servir la population congolaise. Est-ce que à Kondimato à continuer dans la lutte oyo la muka za ko mener nango? Tata maman ngai na koloba boy nazana kati makanisi ya Jean-Pierre Bemba te. Muza molobeli. Na molobeli mais oyo muta ko kanisa na yebite. Ogo kanga. Mais oyo ngai na yebeli Jean-Pierre Bemba c'est un homme constant. Parce que makambo oyo ya unité et opposition. Okoyoka. Abandaki koloba yango depuis azana CPI. Alobi pour que tout longa il faut kaka opposition ezala ini. Okoyoka nga. Abimi na boloko. Bayeko tuna na Belgique. Okoyoka que kuna toza koyoka ke balinga ba invalider yo. Est-ce que boko continuer kaka bo alobi soki ba invalider nga na ko soutenir candidat ya motomoko ozo koyoka jusqu'à ce que tokei ba aye ba invalider ye ba kei Genève n'est-ce pas ba bimise motomoko ndenge peuple congolais asenga kibango lelo oyo nandimite que mwana mboka Jean-Pierre Bemba akoki kolongwa parce que lamuka c'est l'idéal. Oza koyoka ndeko lamuka ezali l'idéal, lamuka c'est un état d'esprit. Donc mutu oyo akobima na logique ya lamuka. Lamuka c'est le peuple. Lamuka continuer na maman naza koyebisa yo tala lelo chango na mutu na yo na koloba boui chango na mutu ndeko na nga ya mwasi chango na mutu na yo landa na koyebisa yo tikana na loba te mama na koyebisa yo boui lelo ata ba leader na biso wana ozoko yokanga ba leader na biso wana soki babimi na logique ya lamuka bango nyonso peuple congolais a koki ko susciter mutu moko dans le comment dirais-je dans l'inconnu atombo même de Michel Mangala atomboli ye oza koyoka il suffit que peuple a mon intérêt na ye na kati ya mutu wana donc nos leaders bazali na intérêt ya kotika na logique ya lamuka. Oh, logique ya lamuka bangonde ba leader na biso bakendaki ko concevoir yango pe batie yango na kati ya convention oyo biso nyonso esengi ke to se conformer na yango pe to tambulana na yango oyo kobima na kati ya logique wana yemoka bimili banda biso lokola nga Michel Mangala nazana ngana kaya population oboyoka ende ko Michel Mangala lelo la muka pita rotika la tele rola souvenir ceux qui bato mo ade ba leader ne ba komida ko se vider moko mama tika le souvenir na mémoire population mama
na koyebisa ke lamuka ezali likambo ya population. Loba ke lelo population apesa mokongo na lamuka aussi wana soki peuple a tourné mokongo na lamuka wana lamuka esili. Mais soki kaka o leader moko abimi akei tant que peuple ezali wana mama yeba ke lamuka ekotambola lamuka ako revendiquer ba droit na ye kino peuple congolais ako arriver ya kozwa changement oyo ye peuple congolais azali koluka. Ndeko Michel Mangala etant que mwana mboka etant que molobeli tozomona mwa milinga oyo eza koleka na ngambu ya FCC lotomoni ndeko le professeur Bahati Lukwembo atikali candidat indépendant perdre que ndeko poser na mikolo eza koya okende ko belo bien ko poser candidature na ye lokola président ya Sénat. Mama nga makambo wana na mona ngo distraction monene pe lokuta monene pona nini na koloba bongo ndeko Bahati wana azali kabiliste monene. Le ministre comment il s'appelle Alexis Tambwe Mwamba kabiliste monene bakotika ko trahir Kabila te oyebi jeune ne ko salema bana Kongo sengi bayeba omoni ndeko Tambwe Mwamba azali moto oyo communauté internationale azali na apesa ye ba sanction ebele azali le bienvenu te et pas ya communauté internationale oza koyoka. Alors il faut que batia mutu moko wana na tête ya Sénat oyo akoki ko benda confiance ya communauté internationale. Alors pour distraire les gens, pour distraire même les Congolais, pour distraire même la communauté internationale, il faut que Kabila abimisa ndeko Bahati comme si azali na contradiction na ye ba bebani na ye oza koyoka. Une fois aleki wana akomi na tête ya Sénat oza koyoka nga malamu azwa confiance ya peuple azwa pe confiance ya communauté internationale. Nyonso wana ezali pona koluka légitimité afin que le jeu de M. Kabila ebetama na communauté internationale parce que même yé moko M. Kabila azali le bienvenu te na kata communauté internationale. Ya mama oza koyoka te ke ezali je il faut ba bebana elakisa na miso ya batu ke ba bebani olanda ndeko Francis Kalombo tango ndeko na biso le président Vital Kamerhe hein ya INC abima ki PPRD boyokaki makambo Francis Kalombo loba ke balongwa ka PPRD balongwa ka FCC te to détacher ye kaka po akende ko servir biso kuna bazali ya biso yo soko tali baje ya bato nyonso balongwe pembeni ya Kabila so tali ba comportement na bango ba action na bango e ko lakisa ke ba ko sala je eta moyini oza koyoka. Donc ndeko Bahati le professeur Bahati Lukwembo ndeko Bahati ako sala je eta moyini ako sala politika monene po baluka moye baya kozongisa Kabila na kibokonzi boyebi ndeko Kabila tango azalaki nanu na bokonzi oza koyoka mama tango azalaki nanu na bokonzi akei na réunion na Addis Abeba ba papa na ye ba papa père ba président de la République ba père na ye ba yebise ke asala ba mot d'adieu apesa au revoir bomma balobaki alobi je vous dirai pas au revoir mais je vous dirai à bientôt. Mais ce qui otali makambo ndenge ekosalema lelo primature PPRD FCC Assemblée nationale PPRD FCC Sénat lelo ekozala FCC
les kabilistes otali na l'assemblée provinciale nyonso FCC na FCC oza koyoka donc badécor ezozala déjà planté toza koyoka ndenge toza koyoka que kuna na gouvernement balingi kaka bazwa ebele kaka ndeko na bango ya IDPS député provincial wana mutu alobaki yango na Top Congo ke balingi kaka bazwa ebele bango nde baako bloqué mama tika na expliquer likamo 2 secondes seulement oza koyoka donc décor nyonso eza kozala planté donc ndeko bahati na ndeko Alexis Tambo Mwamba wana po bakolobela te na se na bango na vice président mutu azali wana nani o akomaki soki il a l'unité Bochab l'unanimité de l'état Bochab azali wana pour ba matérialiser politique na bango po ke mokonzi na bango aza kozonga lisusu distraction okoyoka yango yo basala mayele na bango nyonso bakosala bakongolais bayebi tokotika tante po tokoyebisa ndeko Kabila akozongaka lisusu président na kati ya mboka oyo te actualité ils avaient le bien Kani alobaki au début un des communicateurs de Lamuka donc ndeko Michel Mangala mwana mboka lobi totalaki na son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Auguste Bengaka Fachi to mona ki totambolaki na ye aiko visiter ba travaux nyonso et ça la pona projet ya saut de mouton totambolaki na yerota la ba travaux maman eza musala na été tosali ba tour ezali musala na été et musala te zela nanu mama zela nanu ezali musala gouverneur eza musala na été da nani mama makambo ze belé na mutu pona koloba pona makambo wana tikana nanu na lubango malembe tala eza musala na été oya koyoka mutu fala sala musala wana gouverneur ya ville ya Kinshasa oza koyoka d'abord basali musala wana à Lucie ainsi plutôt il y a gouverneur la ville à Kinshasa. On n'a même pas associé le gouverneur. Yende a mukolo mabelete. N'est-ce pas? Tala, oyebi Mama Gracelia tangu bandeko ba kolobake ndeko na biso Chilomba zaki préparé pour na ko diriger mboka te eza ko monana na miso. Oza koyoka. Toyebi ville à Kinshasa ndenge ekoma babalabala ndenge ekoma. Ba route secondaire nyonso ebeba beba nango. Mais bazim balamoko baya côté la biso saute mouton lelo oyo mama quelle embouteille pona ko sa musa malamu pona ko sa musa malamu avant que to koma na ba côté la biso ba saute mouton wana il fallait na ba fungola na ba route secondaire olandi ba bongisi ba route secondaire pour que tant ba ko tia ba saute mouton na bango wana vous comprenez embouteillage moko kozala te biso tolobaki yango déjà à l'époque que ce sont des opérations de charme pour nini pour distraire la population ba distraire peuple que yalingi kosala yalingi kosunga maman ce sont des opérations de charme madame Tika c'était des opérations lelo pour nani ba komi ba lisusu keno oyo nani basali musala te il faut nani balongola yango pour nani pona nini mais il fallait pas continuer ce que ça madame awa kutu awa kala mingi te bana classe ba ko zonga classe mais kozala scandale to kozala ka jamais corrompu tant que ba congolais ba ko pesa biso confiance pour vina biso lelo ce sont des congolais n'est-ce pas et surtout bande ko na biso ba libanda yango tangu ba ko soutenir combat o to ko bunda maman tuza batu ya esengo yango na ko pesa bango mbote bango nyonso bisika bazali pe ba o ba ko benga biso ba ko encourager biso na tango nyonso toko yebisa bango ke bitumba oyo toko kende nango kino na suka jusqu'à ce que le Congo doit être libéré yango bandeko oyo ba ko benga biso pe bandeko mususu ba ko luka parce que yo yebisa kinga ba ko komelo ba message belé ba oyo ba na posa ya ko benga biso ba ko benga biso na plus 243 81 57 94 972 donc je n'alobi plus 243 81 57 94 972 wana bako zwanga moko même na WhatsApp bako komelanga na pesi bango nyonso mbote mama yeba ko tolobi
soki lobby bakulutu na biso basalaki baerreur ebele mais biso lelo esengi ke to affranchir Congo na biso etelema pe Congo ezwa couleur pe honneur dignité ya Congo pe ya congolais esengi ke ezonga papa na biso Lumumba alobaka que l'histoire ya Congo ekokomama epai ya ba congolais yango yo biso tokokoma le vrai histoire ya Congo na dimension oyo Congo eza na yango pe na oyo nyonso Congo eza na yango enfin que Congo pe congolais azonga na échiquier mondial pour que valeur ya Congo pe Congo ezwa esika na yango elongo na bandeko nyonso oyo bazana biso libanda biso nyonso totelema pour que tout bunda pour mboka na biso. Merci de Michel Mangala, c'était vraiment un plaisir à vous partager na yo. Merci plaisir plaisir qui pananga. Toujours population de ratour pour recevoir en temps réel et on te bien ki lomba on de Michel malgré bon embouteillage mais nzela kala mingi so de mouton de moko président assuré bisoti avant fin de l'année. Mama ouais ba la kato mona yango. Nzela est comme praticable. Bazela mwana mboka Martin Fayulu kala mingi tazo ya mokozi. Pour éviter car le président son excellence Fachi Aïssa Kibisolobi. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission face à l'actualité. Merci infiniment notre invité. Je remercie encore une fois. Merci Maman Gracelia. Merci infiniment. Merci infiniment à l'équipe technique. Là je vois Vodingi Touka, je vois Moïse Kine à la réalisation. Quant à moi, je vous dis restez branchés en composant www ma mission TV. Abonnez-vous massivement. Quant à moi encore, excusez pour la tautologie, Gracelia Miska, je vous dis à la prochaine. Merci pour un nouveau numéro. Au revoir. Azauti tapatana uzafunga nuki. Bonsoir, c'est Pete. Ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo, Mengaït. Ah, Oyo les qui fait. On a l'équipe où il y a pas seulement Mengaït. Ah, ma chère. Ah, ma chère. Ah, ngale lobi Oyo. Ah, bisa to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka des services. Mais ma chère, CPX. Oyo izali CPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa. Batate ebele bakufi batali na sa mabele. Oyo soki namsi bango bando yoka moko likambo na ye. Ezali na baagence mosusu baza bakosi ya bamatanga mosusu. Ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso busakewa buti badesode bukei busali makamabila badesode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. Constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.